site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace mbisi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Skame ya komone la sexy Yena maseza mazi kleda Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique Indi toza la kacha bureau ya Congo leng masolo ezandeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est mon masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajab moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la mukina masolo ngo ba Kenya pe ba ye mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les Congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezali babem VP ezali range ezali on doit kokuta là na moi mika Oui, bienvenue à vous tous ceux qui nous suivez de partout. Merci pour votre fidélité, merci pour votre patience, comme je le dis souvent. Je vous remercie infiniment. C'est toujours moi, la mignon de la presse, Glody Diasuka Kanena Lobara. Moi, l'amour qui vivra sans polémique. Merci Nabino Tout, merci à la grande équipe. Là, je vois Mika qui est derrière la caméra. Merci à mon réalisateur Tracy Mbelenga. Et je dis aussi un grand merci à Grace Mbizi, la chanceuse. Merci la surprise d'aujourd'hui, vous allez découvrir ensemble avec moi. Nous sommes précisément dans la comédie Ngaba. Tu vas découvrir Stop Kuluna, plus jamais en RDC. Vraiment, c'est une grande manifestation. Oyo et Bomisami et pas frère Merveille. Bon, Monakae dernièrement, oh alors Stop Kuluna. Vraiment, à Bomisi, la surprise, Mokolelo, on a bino, tu vas découvrir. Là, je dis merci à Pablo Manenza, merci à Papa Diasuka, je salue JP Maya depuis Paris, merci. Ça continue, nous, juste les années, nous découvrons ensemble avec vous comme on le fait souvent. Merci Namino Tubolelanga, merci Nabafofo Matu Idole, merci à toi depuis la Suède. C'est parti. Oui, Mbote papa. Mbote maman. Mbono nani? Nakomona Patrick Wawa. Patrick Wawa, awa na manifestation les lozo sa nini? Bon, la manifestation, tu as qui pour la cours informatique na français parler. Français parler, yo ozana nyusarani. Bon, ngai nazali pâtissier, pâtissier. Mais tout le monde est pour la stop kuluna, yo posa ki kuluna ou comment? Tenga ze kuluna te menga sportif donc ça la lich. Ba sportif faut vraiment ça appeler kuluna bazai. Bon, ba sportif faut vraiment ça kuluna ezaba oyo ba bimi lobi na bandako. Biso taba sportif ou to travail na ba dojo ou za reconnu pas ba terminer ni net na travail na dojo dingwe na travail na dojo ya maître Kimbokoto ngana ku. Siko tant que jeune ni kanisi oyo ya stop kuluna oyo ozwa ngondenge nini to et pas na yo ozozwa ngondenge nini na likanisi ya stop kuluna. Na likanisi ya stop kuluna net ngai tant que jeune. Na romona pende kulune koma lelo dans la CP na initiative oyo
eza initiative moko kitoko ya kobenda mpe baleki na biso oyo baosala kuluna rien à faire ceux qui ba eloko osala te bakoki koya bazwa mpe cours awa eza bien mpona bango. Ok, merci Ndeko, à la prochaine. bino bauti musika boye bato ba journaliste mso bauti musika baye po bazana souci ya likambo etungisi mboka panda mikolo ebele moko ya ba voyou ya ba kuluna onga nazalaki, mais je me suis décidé à abandonner. Et puis na hosalela nzambe na moni que non, moi muke 10 fois 20 fois nzambe apesanga ba masa nanga ba yaya nanga ba ye to sangani moi centre de façon que bande ko ba apprendre gratuit. Est-ce que loisir te to zana bango général Lazare Muzama be lelo atika makambwana koma lelo logique tango moni femme ya yeli likanisio asepela nango mais lelo o azapi na habité frère okoya ndenge déjà nanga tango bandimi baya ba apprendre ne loko nga fongoli bandimi baya ba tanga ba petit nanga basa tout na ba massa bandimi baya seke bazo soutenir nga ils sont là baza musu baza mais musu baza na nte me bakoya mais ba o baza awa boko epe kozwa bango image ba sala pe ba interview comprendre bino mo be boyoka bango ba ko expliquer ce qui to exact na mo inattend malamu bonga bo kitap na secteur tout bo salu interview na ba maman na ba papa bokuta na pe na ba enki omoni muto avanda na zamba te akozala jamais éclairer yo katsa ba tu zamba faut muto avanda na zamba ndazala éclairer yo katsa ba tu zamba et le bébé batu ba aider biso to yoka déjà ba kingani tozana bezo ba approcher biso ba ya ba aider biso ba tila biso ba matériel ya bien ba tokutana biso toyebi mwa makanisi mibale misato tokosala po eloko to bandaki yango ya mabe kobotola kobusala mabe esila likanisa mese merveille. Tout d'abord nanu avant la banane na apesi nanu ba félicitations na chacun na ba prière parce que pour idole likaniso ya zui photo zilarande ba papa moko boye bato moko mbongo mube bayaka basalaka idée oyo po mama makuluna kuluna ya mabe na vie kuluna ya mabe même si biso tout ça ba sportif mais tant to sangana ba petit moko to zalaka biso to komaka basalika biso ba kuluna komenda on so mta sportif na mbo a kuluna mais bo ça biso ka passe pas mende ka conseil ka ya bato ya quartier tu to so conscience na biso ki bo moto na biso tubine kuluna ya mabe to sale lo mususu que loko ngwana biso ngana mta ba voyage na mo voyager na maintenant yo zonga voyage mais foi merveille sanga biote ta idée mo bo sa mais na tune nani yango ana simana yo nani azo prier yo abino nenga na ozala na yo o pesa 100 francs na ngana o pesa 200 na ngai to sala to organiser ba to vanda na ba to problème ezalate mais pour le problème oyo biso ma to senga ngabe ya munene ngaba pe ya mavasi to singa ba vena biso ngaba papa biso ngaba likambo ngo ebandine ebandeli après lobi tout mon atendo aye o ngane muna sala po ezala boye o ngane muna sala po ezala boye tone be ba député o ba bimana ngaba to ba député ba mwamba ba ya o to vota ba kinda na bango mais ndenge a frapper ba porte jusqu'à là muta répondre et azate so muke o ya zanango yangone alukia bunda mwa muke pour asser loko o ils a jeté au sensibiliser ba kuluna avant je crois ba 15h ba 16h avant ma réunion banda tout monde qui ba contre la police ba tinde ba to ba renseignement ba to ba gère ba nyoso ba yakia bon so ba kanisa ki idée ezande kuluna ba sangani ba azong sa ba machette be ba salani non d'abord to bit na so to ezango stop kuluna. Le stop kuluna oyo équipé tendo ba courir ba sportif genre ba tunyos ba sportif ezana ba kuluna bango moko ezana ba papa ba maman tout ba lingi ba cédérer na nini on stop kuluna oyo iza mutute oyo azala te donc surtout to amelo moko ndeko makoza na regret ya ndenge na zangi na tango wana c'est très grave. Pour moi, soit on a un kuluna te, on a sportif, na litaire, ba kuluna, ba on de ba ko beb sa réputation sport ya mon petit lelo ba doje za rasusu te, ba sport et ça la maraté pour na ba kuluna wana, ba kuluna baza ba tout monde boso landeli bango,
la plupart baba non sportifs bango tellement monete fra passeport eleki makasi bango baluka oyo koleka sport na makasi yango basalelaka lichette mpona comme soutien na bango. Oui, la première motivation c'était le souci que nous avons de voir les jeunes émerger. Si nous on avait suivi ce chemin-là, on ne serait pas aujourd'hui ce que nous sommes. Donc nous avons toujours voulu à ce que les jeunes qu'ils deviennent quelqu'un dans la vie. Le jeune est destiné à devenir quelqu'un. Ce pays ne peut être construit que par des jeunes qui ont appris. Là où il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas de développement. Alors quand nous voyons des jeunes aujourd'hui qui acceptent de laisser les mauvaises habitudes, qui veulent rentrer dans la société, cela ne peut que nous interpeller et vraiment nous motiver à les encadrer, à les prendre en charge. C'est vrai que c'est difficile, mais bon, nous avons de la patience en tant que pédagogue, psychologue, nous savons comment nous y prendre afin de les amener dans une société. C'est difficile. Déjà, nous sommes en train de palper cette réalité-là. Mais vous savez, on a été à l'université, nous avons fait les sciences de l'éducation. Dans les sciences de l'éducation, on nous a appris non seulement à enseigner, mais aussi à savoir s'adapter à l'être qu'on enseigne. Vous comprenez? L'être qu'on enseigne, chacun vient de chez lui avec son comportement, avec sa façon d'être, mais c'est à nous maintenant à nous adapter. Nous devons être patients, nous devons être compréhensifs. Ce sont des qualités qui nous aideront vraiment à nous approprier leur mental et ainsi essayer de les inculquer ce qu'il y a de bon dans la société. Oui, mon plus grand témoignage, c'est un de mes anciens élèves. C'est lui qui nous réunit aujourd'hui d'ailleurs. Je l'ai enseigné aux humanités. C'était un petit que je ne pouvais même pas côtoyer. C'était un grand Koulouna, ça. Moi, je le témoigne. Alors le jour où nous nous sommes rencontrés quelque part, quand je l'ai vu, un tel changement, moi, c'est ce que j'appelle un miracle. Ok? Et c'est cela. Non, bon, quand je l'ai vu, je n'avais pas peur parce qu'en tant que son ancien professeur, je sais qu'il pouvait avoir une machette à main et ne me ferait rien. Mais c'est l'attitude qu'il avait affichée ces jours-là, son changement, un changement radical alors. Je me suis dit que ça c'était un miracle. Un tel miracle valait la peine d'être vécu et je me suis dit, je lui ai promis que j'allais l'épauler, j'allais l'aider dans la grande difficulté qu'il y a à recycler ces gens-là. Si je peux y parvenir, alors gloire à Dieu. Oui, là vous venez de suivre événement Oyo, manifestation Oyo et Bandi Lelo, vraiment Stop Koulouna, ça fait plaisir dans nos cœurs, comme on a été jeune, télémi, Stop Koulouna, ligne vraiment apprendre. Merci, Image à Lonebek et Sali JP Maya, tellement bien l'homme du bon cœur. Merci à toi Matou Idole, merci na bafrefo na tout donc Image à Lelo Zaki pona kola kisabino comment est-ce que jeune garçon bazo boya kuluna baboyi na bango batinda bango baboyi na bango kosala susu kuluna désordre na RDC précisément na Kinshasa surtout jeune ngaba baboyi na bango babino faut bazala former quand même baye la même cours de langue baye la même vraiment merci à la grande équipe. Là je vois Mika Badjinde Mobala Pembe derrière la caméra malgré ma caprice nao, mais merci à toi, merci à Tracy Melenga mon réalisateur, merci à Grace Mbizi, merci Nabino Tubolinga. Donc les zaki juste oyo bo tu komona Stop Koulouna, nous voulons apprendre. Merci Nabino Tubolandinga. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Bye. Oh c'était nini oh c'était nini Kongolegi ko fiba bonbon Grace Mbizi la sexy bato balobaki mingi pona Grace Studio NC bato bafingaki mingi pona Grace la sexy sans kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Riches Kame ya komone la sexy Yena César Mazi Claire mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique